Mbote bandeko nyonso napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na liboso na bino pona to partager makambo oyo Nzambe alobaki na ngai. Nalingi na partager yango na bino pe bandeko na ngai nyonso bolanda nga pona bozwa pe mayele, bozwa pe oyo Nzambe alobaki na nga. Na koti konka po na nga mote na partageon na bino yango na kosenga na bandeko nyonso to bonde la kwete Nzambe na biso aza na biso na video o tozo sa to bonde na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa to liboso na yo papa ko bondela na ngonga o to pesi yo merci lisusu merci. Pour na souffre de vie yo pesi biso merci papa pour ete yo permettre ngai nazali boso ya caméra pesi nga courage ya kozali boso ya caméra pour na kosala makoko video oyo pour na koloba na bana na yo makambo oyo lobaki na nga pour ete na partager yango na bana na yo papa yango na kolo mona biso mona ngai na osa video o Saint-Esprit za na nga pe na ndeko moko na moka kolanda video okolo mona biso Saint-Esprit kotika biso te za na biso mobateli malamu ezali yo papa oza Nzambe opesaka mayele kumisama sanjolama na yo na telemeli oyo nyonso ekoki ko déranger nga na video oyo eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu nde tobondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai na pesi bino mbote ndeka na lobi mbote na bino nyonso bao nyonso bolanda nga mama Deline na pesi bino mbote Nzamba mona bino merci na bandeko moko na moko obotaka ba commentaire na bino esalaka nga bien esalaka bien makasi vraiment le na tanga ba commentaire nazo ye bandenge ni bato bazozwila ba message o nga nazo pesa en tout cas Nzamba mona bino ba nyonso bo partager ba video Nzamba mona moko na moko pe ba o nyonso bozo tindela nga ba audio Nzambe amona bino na koloba na pesi bandeko nyonso merci pe ba oyo batindenga ba témoignage na bango na video o na otaki kosala ya suka na explikaki ndenge na bungaka na ville na biso Pikadeli ndenge na bungaka ndenge Nzambe asalaki na o nyonso elekaki wana. En tout cas bato ebele batindelinga ba témoignage na bango bakutana pe na makambo ebele ya bongo ba comprendre te lisungia ne ruta wapi baluka pe bato na bamona bango te à travers témoignage o nga na pesaki ba ko comprendre ya mingi bato ebele ba regretter ba msukutu ba beta na mutanya taki kaka na nzela abetaki poni na yebaki te ke koki kozala boye bamsu bafinga bamsusu donc eza bongo lelo oyo to comprendre siko ke mutu nyonso okutane na nzela oyebi ye te zala bien comportement malamu na nzela na mutu nyonso oyo kokutana na ye po tokutanaka na bato mosusu oyo Nzambe atindi na nzela na yo ozomona na nzela na yo po akopambolo tokutana na ba ange tokutana na bato ebele bibelobi yango ozomona yango wana Nzambe aza na moko toko continuer susu yango mais na ba experience ebele ona leka nango o nga na mona esalamelanga tokolobela yango pe po nga nazo besalamelanga na monaka yango nazobeta po nalobaki ke ba makambo spirituel o esamelanga pe bato ebele différence ezaka po nga na mona kango
différence ezaka ponga na mona ka ontande ti o wana nga na mona ki yango ndenge bali na mona ba onde balimwaki na landaki landa ba onti na kenda mona na nde balimwaki ozomona e yango etikalanga poso balimwana ba onte ta msuna nga na bosana na nga na mona normal nde balimwaki esika na comprendre ki ke o ezaki ba normal te ezaki ba ange koma ba ko limwa ozomona nde après na nde nzambe aki ko expliquer nga en tout cas nzambe azwa lokumu vraiment tozalaka wana na mabonde le tozobondela kaka le okomi devant situation difficile yo bondela kaka atomoni okomi vraiment na suka kotika te bondela kaka po lisungi na yo nzambe azomona lisungi ekoya nzambe azwa lokumu na video oyo nangi na yebisa bana nzambe makambo na monaki na ndoto na ngai ya jour nini quelques jours passés awa ezaki jour nini donc kala mingi te na do bakaba une semaine passée na bakaba une semaine passée na monaki na ndo na lalaki na bondeli kande to bondelaka après pongi eyibinga na lali vraiment kola na lali na se trouver nazokende na nzela na se trouver na oke na nzela kokende na oke na nzela nde na ekomona wenze namoni wenze yango ezalaki lokola nde pa ba wenze ezalaka te ezalaki lokola omonika na nzela boye me bato batieti betagere na bango wana batandi biloko batieti bamesa batandi bino siko bookende na nzela bomoni neti bawenzi moko ezala bongo ti na balabala ka oyo ozoleka bato bazotekateka biloko nga siko na se tuvaki nazokende nayebi te so na ngai nasomba eloko to ndeni me na bande kotana na betagere wana bato batandi biloko nde après siko nga na bi nazokende na omo eloko osomba te nazokende na tali mbangu nakomi na mesa moko boye mutu moko bande koteka atandaki ba feuille de laurier ebele atandi ba feuille de laurier ebele atandi yango wana na betagere wana so lenga na tali biloko onyoso na lekani na nga kolekana na lekani mbamu na komi place moko bodo ezaki nzela mobimba bato baotekateka biloko nasi bo comprendre nzela bato batieti bamesa na bango batie betagere na bango bazotekateka biloko wana do yo so oza na besoin eloko oye devant mesana osengi epesangi eloko boye atie na etagere azwili yo apesi yo nga sikoyo nde na balekaki wana nde naye komona ke namonaki eloko na osomba te mbala mona yoki Saint-Esprit na ndoto ezali ndoto naloti namoni mba moko na yoki mba moko na litoi na nga Saint-Esprit andoloba na nga kende kosomba somba feuille de laurier somba feuille de laurier ngabina somba feuille de laurier somba feuille de laurier pardon avant na kende na nango na zonga nanu avant le tozoloba ke tozotia ba provision na lobaki pe likambo ke totia pe ba provision ya nino ya ba médicament na lobaki ba oyo bomelaka bakisi nasi na lobaki yango ba o bomelaka bakisi bokende pa ba médecin na bino bosenga bakisi plus bozana bakisi ya réserve po lokwa bolinga bakisi lokola omela bakisi so omelikisi te esala bien te bakisi attention bakisi ebele donc nalobaki yango bosenga bakisi ba oyo bolinga badoliprane bosomba badoliprane ebele botia na bandako biso mpe baoyo tokimeli na biso na baproduit naturel toza na biso so bato bamédikama na mpenza te tolobi te ko togirake tokomelaka yango lisusu te togire na biso te omona mais tolobi ke toboyi na biso yango po eza oyo ezodétruire basanté na biso tocomprendre yango toke na baproduit naturel oyo nzambe azorevelaka biso oyo nzambe azorevelaka nzambe babaneni oyo nzambe azorevelaka biso yango wana oyo tozozwa barevelation nango nde tokimi na biso nango vraiment nzambe azwa lokumu mpo nango yango wana nalobaki yango na bavideo wana sikoyo nga moko sikoyo na bi
ngande naza boye na melaka kisi susu te ya tension na melaka te mais moko soki moi par hasard moi tension ningani mo mkie soki ningani mo mkie surtout yango nazoyebisa bandeko nyonso oyo oyebi ke tension na ezalaki deja komata o bande komela bakisi otiki bakisi otoningi okende ba produit naturel faut sala keba na likaba mungwa ndeti ozalaki na tension ya komata likaba mungwa ngaso nalobi ka naloba lika tension nange mata naliaka likaba mungwa biloko nyonso naliaka nanga mungwa ekoka problème te mais likaya buka oya mungwa tozwaka atakisaki ndeki otumbi yango ka bongo liango na mungwa yebake lobi nango na senti déjà moi musisa moi commence à se na comprendre que o eza tension na bandi ba signe siko omoni mutu fo yeba pe ba signe pour misusu cause attention c'est matio mais yo mo yebite que tension mati ba te be bolo ba mama de na lobela mingi tension na ba mingi tension pour eza situation o nga na lekaki nango pe na ko baka ke eza situation ya condition pe ya santé nange ezala moko donc naza mutu moko so ina lelika ya ba mungwa mutu fo yeba nzoto na obandeko nanga soko yebi nzoto no ozana problème te soki na lelika ba mungwa munika likabu ata makabo bakalinga normalement fona sisa ngo mungwa bien fona sisa ngo mungwa bien so yo mundi kabo na mungwa sila ki bien te ole eko ningi so pe tension mais oya mobesu surtout eningi sa attention makasi ozomona eningi sa attention sko nga na ebi deja ngo so na le likabo mungwa makasi ta eko matanga tension so na le elo ni susu do likabo mungwa mais et ma attention et puis so ina siliki so na yoki kanda pena yoki kanda moko makasi na siliki penda attention ba moko e matanga donc na ebi ke funa éviter ko silika na éviter bimika ba munga do mutu na mutu fo yeba tension na e ko mata opona nini ozomona misupo sali no eloko te te mais tension no matika ndeti na kala liboso na zaki na ngata na za na ngabie na za na sengo na problème monte no moka tension au mata mais à partir na gérant na mela ba aide na yebisa ki bino ke e koma nango normal mais au cas où mutu nyonso tension ningana mutu nyonso akoza problème attention akoza tamsu na sengo mati tension akoza tamsu pressé akebo mata mais a me anepiki c'était là okoma ka kimia amelima ibele ezonga kanango normal ozonga ezonga normal sko biso ba olo kwa se ningana ki soki sali ska ko mata bongo faut ezonga ka normal faut omela tamsu eloko moko boye omela tamsu eloko moko boye soit mai ebele non ole na ote ko banda tongo zo mela mai ti après midi ko lia mais omela ki mai ebele et ça la tension bien siko ngasko na lobaki boye ngana bi siko ndenge to ngana ebisi batia ba réserve ya ba médicament na ndaku ba réserve ba médicament na ndaku nga pe na baki biso to somba ba huile essentielle to somba ba biloko na biso ka wana bino mo boyebi otolobela ya ba biso bata ba pratique ok allez après sikoyo ngana bi nga vraiment na santé na nga eloko vraiment simba nga na mambo ebele eza ai do naza muta ai citron miel pe en tout cas biloko wana misatu miel eza problème te tozosomba totiala ba provision citron pe nasombaki citron mulangi poka eza musika mbe na lakisi bino yango citron ya mai eza nango mpe bien ozomona eza nango mpe bien puis kosomba pe huile essentielle pe ya citron pe eyali ya citron vert ezali donc tosomba ba huile essentielle wana tosomba yango eza un problème penda te siko nga siko nalobaki nga bi bongo siko ngai naza muta ai siko nakausa ai ou bien nasala ndenge nini po naza na besoin fo ai ezala na temps wana ta mosusu omona santé ningani po toza na nzoto bandeko nanga toza na nzoto tolobake nzamba kosunga biso tobela te wi nzamba osunga biso tolobake nzamba opesa biso ba traitement molimo wi nzamba opesa biso ba traitement molimo mais toza na banzoto eza faible
nzambe le azolo bana yo ke sala bozong sa boy nzamba nga biso to za la bana mayele anga biso to za bana mayele le ko moni ke bazo bato tia ba provision te na tia pe loko bondeti nga na mona mayele na ebike na melaka ai soki tension na nge ningani na toa ai na meli donc funa luka pe ai na tia ozomona otala ka tekete nzamba kokangola nenga nzamba okangola nenga bien sûr nzamba kokangola me nzamba linga biso pe toza bana mayele totie eloko mpo na nzela pe eloko wana akokangolo pe na nzela eloko wana soki pe eza nango te problème te aoyebaka ezali te ye moko osala ayebi ndenge akosala ozomona biso oyo eza kaka na biso ke totia oyo esengeli kotia bandeko na nganga na bi ai siko na osala ondeni ese ba ai o apuse tozo somba pona olambela eza pe bien pona komela to ndenge nini na mitune ka keso bonga bi wana ba biloko wana nyonso totala ona nsima so na koka osape ai nanga ou bien ndenge nini na ebite bandeko na ngai nde elo nini aki koleka nde na ndoto ona ebisi bino wana nde na banda kokende pona zongela on lisusu te nazokende na nzela na okende na nzela esika na monaki wenze wana batandi bloke be na monaki mutu moko azoteka ba feuille de laurier atandiango ebele bele ndisko lenga na leki mbamo nzamba bandi koloba na nga na litoi ayebisi nga bia Deline kende somba feuille de laurier ngabi nasomba feuille de laurier kende somba feuille de laurier mbamonga na bandi koluka ngabi na mune feuille de laurier na mesa oyo nazongena na tuni mutango bina za mposa ba opesa nga feuille de laurier mbamo ezalaki ebele bandeko na nga le nga nazongena na moni feuille de laurier etikali kaka moko le na sengi mutango mbamo alobi etikali ka moko nga na bi kasi kuna likiza ki bele etikali ka moko bondeni bandeko apesi nga pake moko ezaki ya mezi oyo patango ezaki ya mezi oyo apesaki nga apesi nga pake ya mezi oyo mbala moko le na zwi boye pute ezalaki ebele batandatandango boye ebele nga bi esili boye ndenge nini mbala moko nga na bi le na zwi moko oyo mbala moko Saint-Esprit nzamba lobi na nga na litoya alobi na nga bakisa lisusu bakisa lisusu bapake mosusu na esi mutango bakisela nga ko etikali ka moko ndeni bakisela nga mutango abi te etikali ka moko mbala moko na moni moko etikala kyanga bo wana mususu wana eza feuille de laurier te alobi te eza yango me eza akopasuka loko eza akopasuka na otemo na te kango eza te mbala mo nzamba ebisinga na lito ya bia Deline zwango kaka ta ndenge eza akopasuka po oza nango besoin mbala moko na zwi na bine pesa nga kaka te eza akofungama ya kopasuka pesa nga ya na zwi yango mibale mbala moko Saint-Esprit andi koloba na nga omoni ezaki nango ebele falo somba yango ebele ya Deline falo somba yango ebele mpo na temps oyo ezoya bakisi ekozala te yango nde koservir yo lokola kisi bandeko na oyebisa bino nzambe abi yango ekoservir yo lokola medikama lokola kisi mpo bakisi ekozala te mikolo ezoya bakisi ekozala te yango ekoservir yo lokola kisi falo zwa yango ebele falo somba yango ebele wana nzambe ayebisanga na litoi nga na bingai nazwika mibale oyo moko kuta eza kofungwama ndabi nanga Deline somba yango ebele somba yango ebele po ya na mikolo ezoya bakisi ekozala te eservir yo lokola kisi bandeko na mba munga na bi lokola alobi ke ko servir nga lokola kisi siko kisi nga na mela su kisi ya mundele te donc kisi na nga nde bato mosusu bazake bamela kisi moko boye nga kisi na nga eza ai mais nazoyebisa bino verité nzamba otanga na kosa pe 2 mois 3 mois na meli na nga ai te mais okau na moni lokola tension na nge ningani nazuka ai na meli tongo pokwa
3 jours ka ata mosusu e koma ku 3 jours te ka mokolo moko na omela ai wana lobi na deja na oyoka ba nino na ndo koyoka na eza sute ezala sute alinga moko na koloba ka ana continue ka ata pendant 3 jours ekozala te ozomona et puis ndeti boye na yebi question na oyoka ndeti mwani ngabi est-ce que eza tension na checker tension ndeni tension po o checker yango po eza na mutu musu tamsu tension na mati mais ya yebi na ete tension mati mais tension po na ko checker yango omoni ka ndengo za boye ozwika misu na yo otie boye ozotia boye mbalebele ofan otika boye omwamba mobilo moko elekio lokwa ba fumi yeba ke tension eza akomata ngaso na tieka ilong na balusi ilong na ngaka na balusi bo après na monika do mo elekinga na bi tension na nga eza akomata mba mona kozwaka ai na nga na sali papa kolia ko sa ai tam susu kutu ndeti dernièrement na kutanaki na likabo mbeso ngabi na lia na nga pardon na lia na nga mais eza bien te ko sala bongo na lobika ndenge kutana na nga kaka eza ika lukoso ke na lia na nga likabo mais na yebi ke eza bien te pona ngai ozomona na lia na nga likabo mbeso na lia likabo mbeso na ndenga mukete mais mbala mona santaki banini wana na santaki yango ozomwa lobi nango na santaki nga likabo na liaki eloni na salaki na boek na komela nini boy nazo chauffer biloko na ngai na bol nazo chauffer biloko nazuka ai moko na kati tongo na biloko wana o chauffer biloko no balusi olino yango o santi pete ezana pe bien esunga kape bongo so boy no komela so biloko se beli nango zwa ai ya mobimba o kati mke otie na biloko ole na yango ezaka pe bien vraiment esunga kape elongolaka ekitisaka tension donc après siko ngale na ekozwa na ndoto na nga ndaka ebisinga ke ekozala na temps wana kisi ekozala te na temps oyo ezoya kisi ekozala te ekoservir yo lokola kisi bandeko na nga le na zwa na bangonga na bi na ndoto yango siko na bi nakomela ngo mpe na oleke namela ai na place ke namela ai mpo nga na considere ai lokola kisi na nga na considere ai lokola kisi na nga eza lokola so mutu obeli mutu pasi omela Doliprane nga siko so na oki nzoto bien te na kendaka na nga mingi na ai po nga na yebi ke eloko ekotungisa nga kaka eza na nka attention eloko mosusu vraiment te eza na nka attention na kendana na ai mais entre ta ai wana yo omeli mpo na attention mais ezosunga o mpe na nzoto makambo mpe ebelebele na nzoto ndenga na bi nakomela ngo mpe na place ya ai na tuna question wana nde esika na ekolamuka na pongi nde na ekosusumuka nde na susunga bi nakomela feuille de laurier na place ya ai na lobi bongo bango bi pourquoi na koloba boye na kamwe bandeko na nga mbala moko na raisonnaki pendant 2 jours 3e jour ngabi te natano likambo ya feuille de laurier o nzamba yebisaki nga nde na koti pe na internet bandeko na nga kokota na koti na internet na beti ba bien fait lango na beti ba bien fait ya feuille de laurier elakisi nga pe ke etetaka maladi ebele elakisi nga etetaka maladi ebele ba asthme ba grippe ba mambo ebele diabète ekitaka sucre ebongisaka tension elakisi nga ba maladi ebele oyo feuille de laurier esalaka oyebi ke na kamwe bandeko na nga donc balobi pe awana pe ke ekitisaka pe na tension ozomona ekitisaka pe na tension oyebi ke na ye kokamwa na kamwe nga na bi nzambe na biso aza vraiment malamu nga makambo na obomba onga mote na opartage yango na bato nyonso oyo balandaka oyo babone nyonso ya Adeline Télévision na baoyo nyonso bakolanda na kopartage yango na bana nzambe nyonso bayoka yango bandeko na nga ekozala na temps oyo ekoya kisi ekozala te tozolobela crise alimentaire tozolobela yango tozoloba totia baprovision tozoloba pe totia bakisi sikoyo bakisi wana ekozala te na temps moko
ekozala te na temps moko sikoyo biso baoyo tala biloko nzambe azotinda biso totia na place ya bakisi. Bo comprendre? Donc yo ndeko oyo ozolanda ngai somba yango mpona moni yango ezala grippe etretaka oyo bapema oyo bamakambo ebelebele etretaka na ntango wana bakisi ekozala te ekosunga biso bandeko na nga ekosunga biso bafe de laurier oyo ekosunga biso makasi yona ekoyebisa bino fo kosomba yango na koti na internet na tali yango soko tosombi yango mpe na clou de girofle nayeba mpe yango te me na osomba yango fo osomba na yango otie oyo na yango botalaka bino mo na internet ndenge osalela yango antuka nga natali mpo nini nzambe arekomande nga yango alobi nasomba ebele na ndoto na nga nasomba mpe bapake oyo bozomona nayebi te so eza mpona video pake yango eza monene bafe d'oreille biso tosomba ezalaka pake mo moke boye oyo tosombaka wana ezala moke ezalaka oyo tosombaka ezalaka ba 20 grammes eza ba 20 grammes mais oyo eza 200 grammes oyo eza 200 grammes yango eza 200 grammes ekokota awa oyo mike mikana ekota awa mbala 10 mbala 10 po oyo eza 200 grammes oyo biso tosombaka ezalaka 20 grammes donc ekota a 10 fois donc ole osomba ya mike wana ekokute oyo mpe cher na ndoto na nga na oyebisa bino nzambe na likolo otala nga ezalaki bapake oyo ya minene boye bapake yango nayebi te soki dessin oyo me ezalaki mesure ya minene boye bafe de laurier wana ezalaki ya minene boye nzambe abi na nga zwa yango ebele adeline ekoservi yo na ntango wana kisi ekozala te donc oyo ekotraite biso bagrippe bafièvre makambo ebelebele ekotraite biso etraite biso ozwi mwa likasa moko oyo eza makasa mwa minene so eza likasa monene bokozwa ata moko to mibale otie na mai ya moto ozwi mwa huile essentielle ata litanga moko to mibale otie na kati wana omeli oyoka bien donc tokosomba yango donc eloko na opesa biso mayele donc tokosomba yango epuis tosombi na ba huile essentielle ya fait de laurier oyo huile essentielle nango mpe ezali tosomba pe yango bandeko nanga tosomba yango nzambe mpenza alobi vraiment yango alobi yango donc tosomba tozoyaka kolobaloba so nzambe alobi toye koloba ngai mama Deli nabombaka te mpo na ngai moko nabombaka te naye koloba na bandeko bana mayele bakosomba yango bakotiongo na ndako lere ezalaka wana mwa fièvre déjà lere osombi yango bandeko na ngai elo na ngai naloba na bino nzambe na biso atindaka biso na Google nzambe atindaka peke okota na Google otala nzambe atindaka yango nazoloba kele biso tozolobela eloko moko eloko eza bien boboye otolotiango na ndoto nzambe alobi na yo mele eloko boye nzambe ayebi ke oza na kapasité oyebi place okoyeba mesure nango nini dose nini nakomela na oyo nzambe ayebi l'essentiel ye kaka arevele na ye yo bolimbisi l'essentiel ye kaka arevele na ye yo ye moko ayebi ke oza oyebi place okozwilango napesa bino témoignage moko période moko boye ezalaka na 2020 tozalaka na bitumba mo boye tondo bondela makasi na papa de tozobonda po tokota bima mabondeli mo makasi bitumba moko etelemaka tokoti mabondeli ala après lo nini akoleka elo nini akoleka le tokota mabondeli wana tokoti mabonde tozobondele mkomsu tobonde antuka nzambe vraiment azaki koloba na biso mingi azaki vraiment ko rêver biso makambu ebele wana siko période wana nzambe afongoli siko vision papa Didier makasi donc
le tozo sambela nzamba zo révéler makambo ngaku na mona epalo ndie mutu na nga balongoli batie papa didenga na lati ya epo ye mutabane kozwa makambo ebele ozamba nde koloba tozo bonde nzamba zo loba na nzela papa dida zo lakise ba révélation le to bonde azo lakise ba nini ale komsu le to bonde la nzamba yebisi ayisinga Adeline Adele tozo bonde la na moni bakomeli ngai ebanda so na 112 to 109 abi bakomeli nga bongo ba chiffre moko ebimeli nga wana esali 112 ou bien 109 boy nga bia seke nzambe alobi to tanga pisom 109 to tangi pe pisom 109 wana to tangi 109 to sepeli lobi lango papa tozo bondela ale nzamba pesi susu o ade na moni ba chiffre moko ekomi wana 123 nga bien nzamba bito to tanga pisom 123 bande konanga tozi pisom pe 123 to tangi Seigneur tozi pisom 123 to tangi à l'après to bandisu to lobi nango su tozo bondela nzamba pesi lisusu pesi lisusu soki sa 30 combien wana to tangi tozo bondela nzamba eko pesa lisusu na mukuse tozo bondela nde nzambe ayeko pesa lisusu pisom pardon nzambe ayeko pesa su ba chiffre apesi sa ezali ba chiffre soki sa 69 boy papa dabi nanga nzambe apesi ba chiffre 69 ngabi 169 oh ngasiko na bi non 169 ou 169 ngabi nzambe nanga 169 pisom 169 ezalaka te pisom 169 ezalaka te bundi ni nzamba kopesa piso 169 bandeko nanga oh kana bi nzambe nanga bongo seke ndenge nzamba azopesa biso wana ba chiffre wana ti toyelelo ezalaka nde ba pisom te 169 ngabi ye palo bien tuka na moni penda 169 ebimeli nga boye badekora ngo kutu kitoko 169 wana ngabi mame 169 donc en tout cas do to yebite to tungisa maki nga na bino 169 eza nango te na Bible donc eza na livre moko te na Bible oyo ekenda ti na 169 po c'est entre 163 bien 169 bilo mo abona opesa kaka exemple ndenge ezalelaki bandeko na ngai nayoka pasi journée mobimba nga na bi nsambe nanga oyo ozopesa biso banda to soki combien 5 fois mobimba lelo soki 6e jour chaque jour so to obondela message ebima na ba chiffre siko ndenge nini ba chiffre ngo to zulango wapi ezate bandeko nanga elekelaki nganga na bi do o nzamba pesaka eza na ba psom te biso nde muto zotanga kaka ba psom to tanga ba psom o ya zo pesa lelo apesi biso boyeboy nzoka ezaka nde ka ba chiffre kaka elakisi nino juste bandeko nanga tozo bondela lobi nango lisu to bondela nzamba apesi su ba chiffre mususu soki sa 86 apesi su ngala bi oyo komi likambo ngasi kuna bandi antuke bandeko tungisanga bandeko ebandi tungisanga binzambe ba chiffre oyo zopesa biso sko eza nini juste to tanga ngo wa to mona ngo wapi bandeko nanga na fongola na beta na Google na eka koyoka ke batu balobaki ba chiffre eza na ba signification na beti na Google pona ba signification ya ba chiffre ebimeli nga ba site bele bimi wana na fini site mona bando tala nazai kuna tiki na kena musu na ndo tata na tiki na fini soki 4e nde nzamba lobi nle na ndo tala ngwana nde na longa nzamba bi awa nde bokoyeba makambo nga na oloba na bino na susu mkanga na bi to yeba nde na site o ma nzamba oloba na biso
bande konanga na site wana nzamba bande koma ki kopesa biso période wana nzamba opesa biso message na ba chiffre azo pesa biso na ba chiffre boy donc soki total tozwi ka chiffre to koti na site wana oya la kisa kinga so to koti na tozo yo ka message clair na site wana bazolo bake soko moni ozo bondela omoni chiffre boy engelo bake ange gardien na yo ende ba on ba lobela ki ange gardien no apesi o message alobi na oboy na isi no nzamba lobaka na biso na ba chiffre wana mais ye moko a autoriser ki biso to tala ango makambo ya zolo ba biso na ba chiffre to tala ango na site wana ozomona tito yeku toko bandela lisusu kotala oya loba na biso dès les premiers jours chance papa dida bandai kokomango dès les premiers jours obiso to bandai kotanga kana bapsom to tanga na bapsom nzokande ezalaki nango bapsom te ezaki bapsom te ezaki langage ya nzambe message o nzambe azo communiquer biso ezaki na ba chiffre wana mais ye moko amemaki nga tina site oyo nga na kende ko découvrir ke awa nde o ye moko ekoloba awa na site onde yo okoyiba ya ona pesi bino ba exemple o pona ebisa bino ke nzambe na biso eza na bato balobaka bino bozo baba meshi eza mabe ndeni bosela ba portable ndeni bosela bozongisa boy nzambe soki eloko wana eza bien monguna satana kosala eloko asali on pas détruire batu kaka na nzele loko ya sali pona o détruire batu nzambe aza capable pe ako utiliser kaka loko monguna azosa pona o détruire batu ye a osala ngo po ebongisa siko ba fi ya batu c'est ça nzambe aza bongo na opesa bino kata exemple ya journée ya dimanche normalement journée ya sabat ezaka samedi dimanche eza premier jour ya semaine mais bazui balongoli sabat na 7e jour bati 7e jour na premier jour ya semaine do ba baby c'est qui déjà ba bito changer pour les to changer bango moye ba banda su ko bondela mukola sabat ezate ba changer ba ke nango dimanche mais ngale nzamba lobaki na ngabi ya Deline mko msusu boy na longa ke église ne na ndo longa ka ba église na longa église na fan na ndaku nzamba bi na nga Deline ko fanda na ndaku te ba dimanche faut kenda ke église po monguna satana zo sepela onde ngozo kesu église te kenda ke église luka église musu bo kende ko fanda na ndaku te na lingi te ba dimanche yo ofanda na ndaku nzamba loba na nga bongo ozomona pourquoi nzamba loba na nga ba samedi te po ebike samedi na okende wapi samedi be église ezate surtout encore là on a pendant le lokutu be église musu ekoma na on peut samedi mais là on a pe be église biso ezaki kaka dimanche be église à samedi vraiment na mboka na biso Manchester ezaki na ngote ezaki te ba église ezaki ka dimanche nzamba lobi na nga kenda be église dimanche ozomona bango bazui journée saba ba longoli yango batiango dimanche ba babisi yango premier jour ya semaine bango batiango jour à repos jour ba banda ko sambela mais nzambe pe atali asani alo parce qu'on a bana na yeke te bosa bon te bote ye paza kaka wana na ba dimanche wana ka mukolo wana kaka obino bo changer ye pa te bana na yepe boyaka na bino ko sangana na communion fraternelle bo adora kanga mukolo dimanche na zawana nazoyoka bino ozomona c'est ça donc nzamba za na ye nzambe oya bongo bozo sale loko boy pona nye loko boy eloko eza utile to ko salela c'est ça to salela na Google wana na vérifier pété si tu on peut na bossa na terminer les kakala na vérifier pété so ezali ba nani batu bande ko komangwana idée kute za kite fa na vérifier za nani mtu aza hotel ya city oyo azo koma makambu o eza anakati mais tozwaka ba ninde nga bandolo bana biso na Google ya mwana pesi bino ba exemple o poboye bake oza capable le biso tozo loba le biso tozo loba ke soko mele loko boy ndeko mususa ko pesa témoignage abinga nzamba lobaki na mele loko boy na melaki na okaki bien le yo oza na même situation ngo melango mais quand on peut ko vérifier o koti pe na ba YouTube eza nango obeti pe loko on na YouTube po biso etopesi oka ndeti idée topesi idée tala nzamba revela ke loko boy ndeti nga nzamba revela nga ai na mela ai pona attention na nga
ozwi mpe obi mama Deli mpona ayo beti mpe ayi mpona tension na internet ekobimisela yo na ndenge okomelila ngo makambo nyonso so obangi na mpe otala bainconvénient nango otali mpe convénient wana ozomona eza ndenge wana mpo mutu lobi aloba te ke bino bosalaki banini na bapratike wana nga nalandaki bino namelaki apres wana eyelinga bainconvénient non biso tosala makambo par la foi nzambe la azoloba ta ndeti oyo nzambe la alobi na nga Deline somba yango ebele ekosunga mpona temps oyo ezoya médicament kisi ekozala te kisi ekozala te somba oyo nasombi yango par la foi nasombi yango par la foi na ye nango na ndaku natangi na Google pardon na Google to na YouTube natalaki nyonso natalaki na vérifier ba bien fait nango eza nini pourquoi nzambe atindi nga nasomba yango alobi ke ezala bien mpona bakisi ekozala te yango ekoremplace bakisi oyo tokomela ozomona yango na ekopartage na bino bana mayele bacomprendre bopartage yango na bandeko ebele bopartage yango mpo bato bosomba yango deja na konti ya baprovision oyo bozotia na ndako tia mpe oyo ekosunga yo kaka mpona kolambela te me ekosunga yo lokola kisi mpona ntana bakisi ekozala te natali edaka cycle edama nyonso do yo mpe tala na Google kotuna nga te mama Deline siko bafe de lori yango tomela ngo ndenge ni kota na Google ekolakisa yo ndenge okomela kota na YouTube luka beta ekolakisa yo ndenge okomela yango ozomona eza vraiment bien makasi vraiment nzambe asunga biso nga nzambe mutalobi na nga nasomba yango na partage yango na bino nde naza boye oyo papa Didi sombaki yango je crois 4,50 asombi yango 4,50 quand même ça va po oya mike wana ekota a 10 fois oya mike ekota a 10 fois bandeko na nga ya mike wana tosomba yango combien na bosa nso combien mais c'est mieux oyo on a ndimi te prix à 3 na oyo je crois ko ya prix à 3 kaka donc biso to somba oya minene opo na ndoto na ngeza ki ya minene bodoto wana ngo bezwe bele nga deja bona ebite so na somba 10 na ebite ponda mabaki somba yango ebele donc na ebite so na somba ngo combien donc jusque là na somba ina ka moko oyo bande kunanga bosomba na tana mutalo bateki mama Deline nazobele yela nga ba fait doré pour na tana toko kabakate to kabate donc ezaya YouTube pe ekata na je crois pour to uzala na ba ni te ba charge te pour que ozate na l'accès no ba poule pour somba les courants zate donc bosomba ba fait doré on est ko sala vidéo oyo bande konanga nzambe aza vraiment tellement malamu na makambo oyo tozoloba totanga yango na Bible Bible eloba na biso totangi na Ezekiel totanga na Ezekiel 47 tokebandi na 11 47 tobanda na 11 na 12 Ezekiel 47 11 na 12 Ezekiel 47 11 na 12 yango yo bon awa eza Ezekiel bunyo moboyebi Ezekiel ndamba nde ko révéler makambo azomona makambo na ndoto ndamba zo révéler nzamba bande ko révéler ndolenge nini akosala na makambo nyonso oyo ezosalama ndenge Ezekiel alobi boye na 11 nzamba révéla kiye alobi boye nzoka nde bamayi ya teto bandaka na 12 pardon na 12 na 12 alobi boye banzete ya mbuma ndenge na ndenge ekobanda kobotana bangambo nyonso mibale ya mai oyo makasa na yango ekokauka ata moke te pe bambuma na yango ekobanda kosila te
sanza na sanza ekobanda kopesa bambuma ya sika. Pamba te ekozala kozwa mai oyo ezali kouta na ndako ya bosantu. Bato bakozala kolia bambuma na yango pe kosalela makasa na yango lokola kisi. Ozomone Nzambe awa lobi na Ezekiel banzete wane kobima na ngambu boye na ngambu boye na ngambu ya kota temple kotoyo ekobima koto ekobima mai ebanda kouta mai ebanda kozwa mai. Donc awa na suka lobi ke ekobanda ko servir biso bato bakozala kolia bambuma na yango doto bandolia bafui na yango pe kosalela makasa na yango lokola kisi Pourquoi Nzambe alobi bon ke biso to banda kosalela makasa na yango lokola kisi? Po Nzambe yebi ke banzoto na biso eza faible, banzoto na biso eza faible. Banzoto na biso eza faible, toza na besoin ya eloko moko po epesaka biso nzoto makasi, po elongolaka ba maladi na nzoto. Yango asalelaki biso ba makasa. Alobi awa bambuma nango bokobanda kolia pe makasa nango ebanda ko servir bino lokola kisi. Bato bazaka Nzambe mama Deline makambo zoloba ozo limiter puissance ya Nzambe na kombo na isuka ba maladi nyonso ekobika. Siko biso toloba na komba nani? Siko Nzambe la alobi ke makasa ebando servir biso lokola kisi. Pourquoi lobiango? Fala tira biso yango te. Nzambe ebi ba kisi te o mindele basali ba produit chimique. Nzambe ebi yango te. Alinga kutango pete na banzoto na biso. Soka pesa, soka permeta biso ka to melango po ayebi ke to yebi makambu oyo te. To yebi te ke to komela babiloko oyo yango no moni Nzambe atali kaka ba mela kaka o bazo sela bango wana. Ozomona mena temps oyo Nzambe ayebi ke batie ba piège bele na bakisi yana pona koboma bana na ye, pona kosala bana na ye mabe nde yango wana oyo nazo koloba awa. En tout cas bo partager vidéo Nzambe mona moko na moko to tia bakisi na ndako ba oyo bolingi na bino kotia bakisi oyo to lobe ate bakisi ba produit naturel oyo bakisi naturel oyo biso bata ba pratique to salelaka bolingi na bino ngote bosomba ba Doliprane, bosomba bakisa kosu, bosomba banini sous bakisa attention yebisa médecin na o déjà que en tout cas ngana zo mona nde makamde zo kendela komela nga kisa ta inane a opesa pete na ndimita opesa ya 3 mois de bako opesa quand même na ina loba en tout cas verset o nzamba pambola ndeko na biso se ya momu tatinde ngango abi mama Deline tala verset oyo ezo loba pena makambo o kisi boyeboy Nzambe apambola vraiment azo lokum nde na tanga ki on pe yango na baki na partage na bino et puis nde na ina loba ke Nzambe en tout cas Nzambe amona moko na moko bo partager vidéo na bandeko bayeba ke na temps oyo ezoya bakisi kozala pasi boloba te ko toyebaki te boyebaki bakisi kozala te po nga Nzambe alobi na nga na ndoto na nga le alobi na nga na somba oyo nda alobi na nga ke ekosunga yo le kisi kozala te fo somba ngo ebele alobaki ebele donc nayebi te so na osomba ngo combien donc yango na ninga kana pesa bato conseil eza vraiment bien makasi po ekoti ebele pena na kati donc fo osomba ngo ata ne fiske 5 paquets je crois que ekosunga nango vraiment eza bien kokota na internet nde nalobi mpona kotanga ba bien fait nango eza bien mpona na situation ni lolenge ni ya kosalela ngo kokota na internet mpona kotala. Donc pour babiloko biso tozo lobela oyo tozo sa lobela mamba ba pratique
donc faut ko linga kotala ko kota pe na internet ko verifiaka po ezala te ke o mama Deline ta na mele eloko bino bolobaki mesali nga boye ezongisinga boye oui bien sûr okoki koloba na yo mais ezala te ko ya kopesa biso bafoti ke biso nde mutu oza cause ya nini boyeboye mpo so otali na internet okomona babienfait nango okomona pe bainconvénient nango alekita yo moko soko olingi omela omeli so olingi otika otiki ozomona mais conseil nyonso napesaka eloko nyonso fo kobanda nao na mokie fo kobanda nao na mokie omeki obanda nao moke omeki soki esali yo bien nde osali nino en tout cas nzambe azwa lokumu nazozwa batémoignage ebele bato ebele bazali na problème ya makila bazozwa solution na makambo tolobaki bato ya bestoma bazozwa basolution en tout cas ezosunga bato ebele nzambe vraiment azwa lokumu mpo nango bandeko na ye naloba tobondelaka mpo na mboka Congo bandeko na nga mpo na mboka Congo tobondelaka nga nzambe apesi nga message ezalaki le 20 na partage message wana je crois le 22 le 21 nasali message wana partage le 22 le 24 na bazotindela nga banini ya makambo ba M23 badoki ezaki vraiment pasi makasi en tout cas tobondelaki vraiment makasi vraiment biso awa en tout cas je crois pe ke bandeko pe o penda boyokaki message nga napesaki je crois pe ke bobondelaki ta mosusu kaka prière na biso bato oyo toza na Deline télévision prière na biso tamtu yango esali ke nzamba mpontolendo alongisa soda na biso kuna po batinele nga pe video mo soda bazosepela ke balongi quand même bazongisi bango sima kuna M23 na nzamba azwa lokumu mpo nango en tout cas ezalaki somo ezalaki panique makasi na kota Goma kuna ezalaki panique makasi mais na bolingo nzambe je crois que ça va to continuer kobondela mpo na mboka Congo kobondela makasi mpo na mboka Congo nzamba asalake bamakambo wana esila pende esila nzambe wana za nzambe o bakwaya na puissance ya prière te désolé mpo na bino ndeko moko akomaki ana eske mboka ekangolama na nzela prière boyeboye toza na avis moko te toza na foi moko na yo te yo yebi ke prière ekangolaka te biso toyebi ke prière ekangolaka basoda baoke kobunda kuna biso le tozobondela basoda wana nzambe azosala quelque chose ozomona biso toyebi ndenge wana désolé pona yo muto komaki ndenge wana désolé pona yo pe ese ekokangola elo musu na ena loba lisusu ndeko mosusu akomaki wana ke kotanga so pe ndeni bon wana na lobela nsima na lobela awa te po ekota mambo ebele te na video oyo na lobela nsima na ko expliquer makambo ebele na nini yango wana nzambe azwa lokumu na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko tobondela to continuer kobondela pona mboka Congo to continuer kobondela pona mboka Congo na bolingo nzambe kosala nzamba zana biso bandeko nanga nzamba zana biso ba Congolais nzamba zana biso nazo ebisa bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.